Bonjour, bande konange sanga mamluba. J'espère que vous avez madame Skanyas Tubozali. Ya liboso na banza bino nyosu bolandaki inauguration ya président ya sika ya Ghana. Ndenge lekalaki et des moments aussi monumentaux. Ezalaki bien sûr l'arrivée ya notre frère bien-aimé, celui qui doit devenir le vrai président. Ce qui toko de fataye to tia ta na Zaïre wana Ibrahim Traoré, chéri na biso ya Afrique, l'homme qui met l'OTAN mal à l'aise. Oui, un noir qui met l'OTAN mal à l'aise est un noir le bien-aimé hollandais par les Africains. Un noir qui aime l'Afrique, c'est le noir que les blancs détestent. Mais Malcolm X aloba kiango ceux qui bolingi boye ba nigro o aza traître nigro yo mindele ba acceptaka boye ba déjà traître na banza bozape mikolo boki pe kotala pe na situation pe ya Congo Zaïre a bino moko bokotala leader o wapi oyo aye par la voix vraiment ya peuple et qui tient intérêt à peuple congolais zaïrois en première partie. Ceux qui bozalaka na ye nde bayina ye kala bozalaka na ye te yango wana mutu na bino yo balingaka ye makasi. Mais tout celui qui vole pour les pays d'OTAN est le chouchou des OTAN et l'ennemi de l'Afrique. L'équation est simple. On ne peut pas être ami des Africains, être ami des OTAN en même temps. Ça ne marche pas comme ça. Soit on est avec l'Afrique, automatiquement on est ennemi. Il y a occidentaux, soit on est dans le camp des occidentaux, ou par défaut on est ennemi des peuples africains. Ndebo équation nzali, ozalaka makambo ya équilibre awa te. Algèbre ne s'applique pas na makambo yo. Tokani yango yo Chilombo, oyo kasoni te. Tata mukolo lokola yo. Tala mwana muke Traoré wana simona 34 ans. Tala mwana muke, omoni mutamayele. Yeku tutata azalaka docteur en droit te, omoni mwana mayele. Yo kako Lumumba naza inspiré Lumumba, mais Thomas Sankara inspira comme mon omoni vraie inspiration. Parce que mon azali na mutema ya malamu. Ya solo il a été vraiment inspiré par les vrais héros africains. Yo nani muto inspiré au Chilombo. Comment cause la mutu sans position, sans idole oyo inspira yo. Et puis Chilombo a mutu mo colérique, oh le beau, papa non mentor na yo. Mais papa non azali fouteur. Même si il poursuivait de devenir le président, mais il n'a jamais réussi. Papa non dans tout ce qu'il a entrepris, c'est un échec. Comment vous avez un exemple, il y a muta gagnate. Chilombo, ta kutu balibo za la kamayele te. Bana wanangai. Une fois Donald Trump alobaki azaki komona John McCain azalaka héros te. Ba démocrate basiliki, ba dimenwata. Oh alobi mabe, alobi yalingaka bero o babando gagner guerre. John McCain azalaka prisonnier de guerre, asepaka na ba prisonnier de guerre te. Chilombo, nga alobi. Comment ya yo mentor azamuta ba échec? Kozana eloko tamoko tatana réussi ça ko sala malamu. Même le départ de Mobutu, c'était en réalité mésentente entre Mobutu et les États-Unis. Parce que les États-Unis visaient la terre là de l'Est pour Nakoltan. Ce n'était pas à cause d'Étienne. Mais Étienne a bandi Babylone qu'on a libomana bandeki kosalo de cette démocratie n'est mentale ou imaginaire. Depuis la bandeki banzembune wana. Ando se débarrasser na Mobutu terre na wapi. Et puis Mobutu était un soldat. Tata na yaki na formule toko bundate kasi po mona kaka aventurier mutazi pouvoir par un coup d'état na munduki yo lobi ko sala ba marche na marche na yo nde mutu ana ko céder pe pouvoir mais pouvoir ngo tango longo pa Mobutu mais kepe kaka na mutu manduki ti banda wana ngabo ebi de peso yo ezaka parti politique moko na ebite qui compose de peso ebi ke batona bazaka mayela tamukete banda wana ngabo moni l'ironie des choses tango bango ba sala ba marche na bango na pour déstabiliser la région. Oh, bako simba minduki te baza super bato pacifique. Etienne a bandi ba makelele ne objectif ezali Mobutu akende n'est-ce pas? Mais Mobutu akotaka na bokonzi avec par quel moyen? Manduki. Si comme Mobutu allait partir par quel moyen? Yo somona mutakota na kibokonzi na Manduki akokende po sali ba marche na ba ville morte.
ya solo wana oh mais ce que Mobutu azalaki mutu ke participe pacification akende sipe ndenge nini ndakoma mpe présidente il fallait qu'il show de force nde bo akomaka président siko mutu azo comprendre langage ya bamilitaire azwaka pouvoir na ndenge wana yo civil moko boye ozokuwa na balogique na oyo ya bafrançais oyo ti koyokola na Belgique oh la ville morte je déclare la ville morte tu déclares la ville morte devint soda yebaka ville morte bandeko na ngai osomona badi meno ati mito esalaka bien te surtout badémocrate oyo ya ba-UDPS mito esalaka bien te quel est le langage que Mobutu comprenait naturellement? Le langage de Minduki. Parce que Mobutu était un soldat. Bon, Mobutu azaka civil. Azaka soldat de formation. Mobutu azaki mutabitumba. Ya azaka na ndenga regla kane makambu na ye comme un soldat. Voilà. Soldat mutaba discours a milai tena ba ville morte zanga tinate. Seul mort soldat yeba kezaka soki lisa se kotio na nzoto. Nde mort wana soldat zo yeba. Soldat yeba ka ba mort ya ba journée te. Oh journée morte. Soldat ke na jour mort wapi. Mutunda Murakato, c'est la journée qui meurt. Soda ebi équation wanate. Mais cette équation-là existe dans les imaginations des membres de l'UDPS. Tata on a sali ma aventure, mais titi. Maintenant, la chose aussi ironique, c'est Laurent avec les armes. À travers lui, Mobutu est parti. Donc Mobutu qui est entré par les armes, Mobutu est parti aussi parce qu'il y avait quelqu'un avec les armes qui a fait que Mobutu part. Oyo, tata nabina ba pacificateur nabinoyo. Ni t'étais aussi Laurent Nabakadogo. Tu sais que je demande à la Belgique, je demande à la... Tata mo bimba ka discours abako demande à la Belgique na yowana. Yawa kende kata ko kufela kuna na Belgique te. Asale yango 2 ans na frigo. Lika mumuke mungunja lela. Je demande à la Belgique. Mutabe la malaria, je demande à la Belgique. Belgique. Ti ko kufa kaka na Belgique ango. Tu sais que Dioyo. Non, mona mutalingi Belgique boeta. Au lieu de te mener bitumba en face de toi, il y a un soldat. Aux zones de français, tel français milai. Vous savez pourquoi le lingala était la langue de l'armée? Français na soldat et bela kate. Ba soldat na biso ba mampinga ba yebi lingala. Yo zoko ya je demande. Yo ka soldat lo ba je demande ao. Mobutu azaki soka lobi lingala, lobi penza lingala. Soda lobaka lingala, soda yebi munduki. Tozolanda, babiloko ba français milai wana ba je demande. Plus yo zoka ndoko demander na Belgique. Soda za na Zaire, yo zoka ndoko senga ka Belgique. Kasi soda fanda zo de la Belgique bayati. Boete. Laurent Mutamanduki ayeko zoki boko. Tata wana akufako, ba noma ya ata secrétaire d'état te, papa wana. Chilombo yo za na bamilio mabe ya Chilombo oyebike yo za mal inspiré Chilombo yo mutaloka kyo akufa yango yo Chilombo yo kolanda ba exemple abatu normalité penza yo mwana mobali oyo comment kolanda exemple ya mutu qui était inspiré par l'esprit des villes mortes yango Chilombo za un président avec une administration morte makambuno tout ezaka ko morte tina ba discal no dans ton dos mort tu peut-être quoi d'autre mort avec toi non mobile mobimba soko comme na ba discale koti ba mort ozana ba mort ebele ona ba mort et puis yona tata na bongika ba mort moko ezana ba endroit ou bien na ba point stratégique je parle en parabole tolanti olingi ba mort ya ba endroit stratégique mingi tala ba mort elinga ka ba stratégie ndenge wana te tolanti ba endroit stratégique za ba endroit vital pour notre existence. Ce n'est pas bien ce qu'on a mort. C'est comme le cerveau doit fonctionner. Ce qui cerveau quand il mort, quelle perte y a vie, quelle perte d'existence. C'est comment yo mutoza na bomoy, mais avec un cerveau qui fonctionne na dimension ba mort. Tata mazalaka farceur Chilombo babi mwana mkia beta kambunda mukola binaka traora za mwana mukiobo mwenga azoko kozo attention batu yo ka sagesse kokolo yezo zalaka nango quand il avait 12 ans yezo na 12 ans kena synagogue alobi na sagesse batatu chikunda wana ba prêtre wana ya barabi ba fandi bazoko ka mwana biloko azoko loba sagesse qui pas acheter parce que la sagesse est un don donc Chilombo yo botama sans don parce que ozangi sagesse muninga za na sagesse
yo za nango ta yezo zalaka nango parce que abotamaki na don Chilombo botami na don nini Kimoyibi est un art qu'on apprend à l'école. Sikoyo, yo en tout cas Chilombo toi on t'a d'abord appris à voler tolanda siko don nini yo botami nango naturellement Chilombo ça sans don oza na don te Chilombo ata sagesse yo ko botama na sagesse te penza sagesse lokola mwana moni mwana ajaza nango abotami na sagesse. Ne me dites pas que Jésus-Christ à l'âge de 12 ans kende ki kotanga ba classe belé pour comprendre et ça sagesse abotami na yango Chilombo botami kaka boye vide kaka tono vide kaka Chilombo crâne ezana loka malonga te na kati yo na en tout cas batumsuna mo oki nango doyo ko sala tournage sur la terre des hommes c'est ça Chilombo pour la première fois Nazaire tozi un président sans don ezalaka yo Chilombo Mobutu avait le don. Mobutu était très rusé, très malin. Ce qui a trahi Mobutu, c'est la maladie. Penses-tu que Mobutu pensait en forme, en force? Oh, Moutona yakana tuboua sana mboka na pisa ngaka zo mboka wana. C'est la maladie, la nature a trahi Mobutu. Bon, on accepte, c'est la nature. Ngai na lobi ya Chilombo, comment yoko bota mozalaka na donte? Oh. Osa aspirant comme un président, un grand pays comme le Congo Zaïre, osa sans don. Yango yo, Zerana. Comment yo kobota tu es ni intelligent, tu n'as pas de dons. Tu as besoin de deux défauts moko très horribles, hein? Et tes deux défauts, ils ont des défauts moko très dangereux pour ton existence et l'intérêt national. Hein, Chilombo, osa contre l'intérêt national, il y a DRC. Mais toi, est égal le libabe national. Hein, Chilombo? Si toi tu quittes et tu abolir, tu démolir, par soigner la canne limité, tu bannir IDPS, celui qui est mbokane kangolami. Bande ko nanga na sa kabine fo boke ndoko pikola mozole wana za la campagne ville ya Kinshasa, mozole ali babe. Tata wana depuis kenda Kinshasa bambula ma bezo noka na kin. Ba inondation pai, présence ma be et côté libiso na mboka. Chilombo. Et puis en plus, Ozana donte, à l'Oza se connaît dans le thème à ma bé. Yoko ko kendo kunda tata no na Malawite, kune ma belete. Mais tata no alingaka Belgique mingi. Et puis ayeba ki kazo kendo ko kufa. Mais tata no azaka pe mutami sebele. Siko asa kenda ki déjà bisika na esika masolo ne bandela. Ozung sala ki biso epona nini. Yo monte ke zaka bon dembara, tango mataka na avion. Oh. Congolais ta moko alela katen quand ton père est monté sur l'avion. To sepela qui? Chilombo. Et puis que toi tu as trahi ton père après sa mort, hein? Ton père avait choisi de mourir sur la terre, yaba complice naye, la Belgique. Yo zong sala ki biso pour nanini. Tata no a travaillé pour l'intérêt mboka na biso. Ton père et nous est égal quoi? Hein? Qui nous a mis dans ces emmerdements n'était ton père et ton parti politique là? Oyela ki biso tata no pona nini to senga kiye yo mon to sepelaka na famille na yo to sepelaka na tata na yo Chilombo tala yo mwana mayele yebela to lobaka deja libela o mondanga Mobutu toka ka babibembe na yake nango Chilombo salaka deja ba arrangement ya ndongo kendo ko toka mutu wana na mausolée ne sikotia ndongo ko pakatane négocier déjà très bien avec papa Denis Sassou Nguesso hein. Pour n'habiter ce qui mausolée ne ko katsa fleuve Zaïre. Donc yo salaka déjà ba programme no traite bibonga maka déjà Chilombo. Yo ko tozaka nota maeleta. Non na mona mutu. Donc mwana moko zoba lokola yote Chilombo. Zoba en tout cas, je sais que le père azaka papa moko di babe penza yebe botatin. Papa na yebe botatin. Chilombo papa na bota mabe. Papa na bota mabe akufa peliwa mabe. Papa na yebe kufa te Chilombo. Papa no koma ko ke kufa baliwa ya orteil yezu problème. Yo sumo orteil yezu problème ke bo mamut. Papa na be kufa te. Papa no ayebu ko bota te. Papa no ndenge ba ko maka présidente. Papa no na makamne tu tina sa liwa. Présence na pe kaka mabe kaka. Donc eloko malonga papa na ela bato ezalaka te. Badinga ba kufa kata liwa moko bien. Omani matanga tozaki ate ya Jimmy Carter yo mto lela ko tambola. Yo ko visiter ba parrain no te. Mais Jimmy Carter azalaka dimen ratite nga kanti kutu yoko zala to mona yondo za mutamawa okay like Joe Biden ndengo ye
oyaki te po anini yo tokeno wapi oya wapi po amemela so mababe na yo oyo kotikela biso esprit de mort epai ya Donald Trump na sheri na biso c'est ça tikala kuna musika na bamilimo na bino bamort botambolaka nango ba-demon rats oyo mwana ya papa moko ba-ville morte olinga kuwa na matanga po akobomela biso président c'est ça matanga wana ezalaki bibembe mibale moto kundaki eza moko kala te tozela nde ya Joe Biden peut-être wana okokoya koya mpe kaka te tikala kaka bisiko za kuna yo otambola na bamilimo na bino na baville morte boganyaka eloko ata moko te na tala kuna na cimetière il n'y a pas de vie zana te pourquoi idéologie ya UDPS za kaka basée sur la mort kaka au moins ka parti politique moko qui était mort dès sa fondation. Je parle de Eloya Tshisekedi le père ya lokuta wana au moins ka mtu kaka ba mort Chilombo tata na salelo kata moko te malonga yango tata na ba ko sala lutte te tata na sala lutte malamu te non supposons que son intention était bonne mais il a échoué donc il y a kaka fouteur ton père a sali lutte malamu te Chilombo mais quel résultat possibiso lutte tata na sali batunini lutte papa na créé yo présidente bon yo moni ndongo fandi ne bonga ne zaka malamu Chilombo te yo penzo mona existence sur la terre des hommes mona ngo ezalaka bien ulio zala no calme ndongo zaki na Belgique na bino kuna osani na mboka na biso et puis okozala ozala président mais yo zali by product conséquence ya lutte tata na salakiti yo total qu'est-ce que toi tu fais depuis que tu es là un voleur c'est le loko yo kola ngone za ko yiba tout ce qui est la déception eza area ba demon rats donc tata na yebi ko bota te tata na yebi ko mener lutte te tata na yo kufata liwa malamu ayebi ko kufate tata na baliwa neza baliwa moko ba transfert baliwa moko très compliqué kaka orteil tata na kufa likambu ya orteil Chilombulombo akukufa na orteil te ndenge nini parce que mutu mobimba zolinga que soda tika ki pouvoir parce que ya lobi ba discours il faut kufa ka baliwa moko bizarre kaka tala mobutu na biso kufa kutu na baliwa moko ya ba maladie moko cancer ozoka maladie moko eza quand même maladie à chair et puis à cette époque là maladie moko à chair bomi mobutu tala tata na yo et puis comme la tata no atakine na lianzi orteil wana faut le kota kitubwasa ndeke boma papa na yo bo kan orteil tata no ezaki na nini yo soko orteil bomi moto tata no koma koko bela orteil na ye et puis orteil tata na yo batu basale azala bongo taka yo na mama na yo ti Chilombo bongo yo kan taka to baka teke yo na mama no boboma papa na yo oui eza boboma ka eti pozo ko forcer ka ce qui peut attirer ce qui peut secrétaire ce peut konini tata bato telemi na kanda tuta lokolo ndorte on ezoka problème allez ce qui peut na mayanzi peut profiter ke koti na kati orteil to ebité parce que non na mona te muta buki orteil e kende ko memena liwa des fois de la mayanzi ekota ki kuna na kati tuboasa omona makamka ya soni kaka na bita te souvenir ça tata ne komani na kati il est mort de poux dans son orteil te poux est asile le lianzi c'est quoi en français bande onanga boko melanga le lianzi c'est quoi en français mais on a que kufela nango kuna na Belgique parce que les blancs n'ont pas compris le lianzi ba comprendre que phénomène lianzi te tata ne fala katika la neka na Kinshasa kuna to bomele lianzi wana zalaki nango tatambola ki nango na Kinshasa momba akufaki te tango akena poto mundela zo comprendre phénomène lianzi na hotel mutu tango ke kufela kuna ti omo ka baliwa ka kezana tina te bino na famille oyo Chilombo famille tata no nyoso bakufu baliwa mo ka kezana nzela te Chilombo obomisi bato famille no baliwa pe kaka bizarre kaka yango comment bo famille na bino boko ba okufa te boy Chilombo pani bino boyebi okufa te bo okufa mabe penza tala eri yango bo déjà Chilombo bongisa maka déjà testament na yo tala lukano ataliwa moko ezala ta na mwa kilo kokendo kufa baliwa moko ezana baliwa mabete kufa ta bien onge exemple baliwa bien Chilombo OK neti bosoko tiki nanga aye tiki Kinshasa déposer balle dans ta crâne wana ezaliwa bien po wana kozala ba assassinat kiyo omoni assassinat yo sonné très sophistiqué voilà omoni voilà comme ça aux quoi Laurent au kufia taliwa sophistication tolande mais soko landi exemple mentor no ton père OK kokota maya encore yo linga ko tambola
kasi tambola na bilongo tatona kenda ko zo batubo sana makolo na eti makolo fanda ka kimia te comment yo zana ba 80 to zaka kapia yango tubo seke kote na lokolo teke ko bomaye e bongo na jona tatona ngako kasuba tubo sana makolo Chilombulombo Joseph Kabila aka na tubo sana mazalaki mwana muke e pia fandi na Afrika tubo sana mekufeli yango moko tubo sana linga kap mailili te linga ka ba hiver te tatona kenda kufa sipe na ba favorite na ba periode nga ba hiver te nage ne wana na ba tubo sana me papa na kufaka baliwa moko zanga explication Chilombo Kolobateko 82 ans, il était jeune, amen vieux. Jimmy Carter s'est coupé en asante, tatona magama belle kaki mingi. Yango cause liwane eza lelianzi dans le grand orteil. Tata ajwana kufini na diabetes, akufi na ba Alzheimer, c'était ce qui passe à bandaki yango tokoyeba wa. Pour makamsu pe papa na ndo bondira pa bandaki yango déjà. Mais officiellement ko kufa ndeli yanzi na kati orteil. Ndelo ko kendo bonga tata na yo. En tout cas, oza pasi penza liwa moko kaka ya soni liwa moko za nzela te idepes bozana loka malonga bosala te penza parti politique oyo bino à part ko vandalize biloko l'État na babiloko batu mososo bozana loka msa malonga bino bosala ga idepes à part ki voyou bosaka solo konini parti politique moko ya ba échec ils ont échoué Chilombo tala ndenge mwana ya 34 ans lekyo mayele Chilombo siyo kobota mwana wana Chilombulombo yo kanisa ko tiena monyere na muto lati ba chemise wana oza mukolo akalati oui oza tatu chikunda tu étais vivant à l'époque coloniale okobota mwana wana o mwana oyo abotami après ba indépendance mais yo ka mwana abotami na don ozaka don mono abotami nango il est intelligent français mais moko taka mwa makasi ko kana matoi mais le fait qu'il est sage et ça que tozoka bloka lobaka yo za na français nous pouvons comprendre mais français boko bimisaka loka malonga te na monoko yo ko fing bino kuti de pes ne bo fing ça c'est quoi la langue française po bozoka na loka batamo ko malonga bolobelaka batu za wate tala soni bolo la ye mwana mukia ke koyokise soni kuna na Accra mwana mukia koti batu nyonso babetele maboko mwana na leki ota mobimba boye na mayele mon mentor akufa na lianzi na orteil ton mentor akufa nde na tubwasa na orteil na ye ndeli kambubu mon mentor na yo tala muninga il s'est inspiré de Thomas Sankara ba assassinat qui est ozomona ba inspiration mwana na ngwa koli na mayele déjà parce que idole na kufina nuliwa moko ya sophistication et puis mwana zo inspiration tala yo ko za l'inspirer ndenge na papa moko yo kufaliwa lianzi na makolo excuse me shoot mbanda onanga na misuti awa excuse my French narobia yo ko za inspiration ndenge nini mentor na kufina nuliwa ya mabe Chilombulombo Covidize yawa Covidize Chilombo Covidize mwani batu msustelia kaka famille na yo mbo logique donc yo famille Chilombo comment famille mobimba boyebi ko kufa te nde question ngana na comprendre comment bo kufika baliwa moka bien te kaka Covidize nano ezalaki cop parce que Covidize ezalaki cop ba mindele concernant l'Afrique bino kuna ba vitamine D nyonso bozana ngona Congo kutu Kabila zaka voyant Joseph Kabila kataki déjà banzete bien avant pour moi yebeta bakinois bazala penza na overdose ya vitamine D pour Covidize lingaka vitamine D te yo se moni zaira ke kobela vitamine nani Covidize vitamine D nyonso na ya moi tozolanda seule famille babeli Covidize bakufi nango zaka famille na yo Chilombo maka famille moko baka ba problématique kaka baliwaka ya mabe kaka Covidize koti na mboka Kabila sa kataki banzete bakinois protégé famille na yo kaka bakufi na Covidize ya buchanda yo mtu ando lekisa bango Chilombulombo konsenga na kopesa
Divorce-toi de ton mentor là. Oui, oui. Divorce tes pensées avec idéologie à mentor nayo. Parce que ton mentor était un échouant. Il a échoué dans tout. Tu l'as dit, hein? Ton mentor, en fait, il était fainéant. Il n'a pas voulu travailler pour son pays et il s'est caché derrière une lutte là. Pour aller à Kabambonga, ba ofele, ba contribution, ba pesa kana IDPS, kasi ndalo ko boko lipe yoti. Yo za mwana moko social chilombulombo. Bon yo tata no asale lo musala si yo za mutu social. Tata no azaka socialiste. Bo vivre ki bénévolence kaka ba socialiste kaka. Makambu tu ba pesa kabino kaka. Tina résidence na bino ba pesa kaka. Bino boza bato ba social. Mais mutema na mabeso ka to pesa ki pe ba kino social ango chilombo. Yo botami okoli na social. Famille na ba bénéficier kaka na ba social kaka. Il faut pesa pe ba kino social. Bango ata social pesa ka bango kaka famille no bozala ka bato ba social kaka. O bo famille na bo escroquer na gouvernement Zaïre na ba social. To pesa bino social. Boke na Belgique boke ko escroquer ba Belge social. Ba Belge ko toko regretter te regret na ngeza kaka social obino bo escroquer abiso. Falo zong selangu ya utape peza iroti. Kaka yo. Chilomblombo. Papa na yo Tala Traoré sala coup d'état. Moi non, ayebaka ke bazoka pouvoir na ko déclarer ka ba ville morte te. Tokani mwana mukie. Tokani alandi exemple ya mentor na ye et puis il a compris le devoir. Tolandi et puis a eu temps na ko comprendre ba salja ba mindele. Mono azama yele akusakana te. Tokani tala tatana yo ba français na munoko. Ake kozo diplôme ya droit na yake ndeki kozo honorifique wana papa na yo na ba logique na kende ko yokola na ba levenium en face d'un soldat Mobutu akende mazol bangunde na ba discours atabali ya pamba bozalaki nango te na lopango ndoto baba omwaka papa no aventurier yango Mobutu ando kele kama azo seka ebeka akoso papa no sérieux ndela ebeka papa no aki comédien. Yo somo no zolo en face d'un soldat, ozolo ba je vais que de parler. Soto wana mutu esala malamu te soto osala ba comédie, c'est entre les deux. Yo mono butando zekuto sérieux te. To landi na lutte tata na yo eko déstabiliser la région. Tata no tanga sali nyonso na même Kibokonzi, ali ata Kibokonzi ata ya une semaine. Ou beta Laura ndenge a enjoy Kibokonzi ba panzie crâne, mais quand même ba panzie crâne na titre à président. Papa na yo ata Kibokonzi atikali ko fande la takiti wana te. Dozo mona papa no aza a échoua na ba bloko ya bimela kana ngo bato ba yebelie nango a resur na loko ata mokote. Tolandi mindele be ba utiliser ki ba distraction na ye pour ba se débarrasser na Mobutu. Et ton père est dû rester comme ça gagner le côté. Kibokonzi yango pe esali virgule baka ko pesa monde nani Laurent ba panzi crâne poizo kate batie mwana na ye. Quelle insulte vis-à-vis à la personne ton père. Ale tata na komi susu opposant. Donc opposant moko asala opposition ka ma bekaka. Alolia kufata liwa moko sophistiqué ke kufa liwa ya lianzi na orteil. Talayo premier président dans le monde a bela ba disque ce qui peut ba disque ce qui peut vertébral les cellules bloquées chilombo chilombo kasi ba voyage pamba ko fanda longtemps yango moni o sala discale te ndenge nene mutu mobi mutaka pyaka chilombo et siko ke ndeko lokotela tubwasa e ko yebana te yango zoela ka ba maladi moko za lié na mutu alingi ba voyage mingi. Yo somo za président mo fanda kana mboka noto posala msala mboka ngo ozaka pyangala yo maybe te chilombo maybe kutute oyela kande ba voyage ezala kanini ata kutu balobi ba jimo eza signe de l'air yo penzo appelle air yango za likolo mingi chilombolombo yango quand est-ce que yo ko fanda na mboka no régler makambo mboka na yo bitambola papa Obandaki na bandelo zolingozong c'est la diplomatie. Oh, Zaïre était isolé. Mais Zaïre était isolé, c'est à cause des démarches tata na yo.
Oh, tant qu'ils ont ça comme tous les jours, Mobutu est un assassin, il n'y a pas de violation sur les droits de l'homme. Mobutu, toi, est-ce que vous avez confiance envers Bino? Vous avez confiance envers Bino. Et quand ils ont vu encore la manière dont Laurent est devenu président, après lui c'était Joseph Kabila, ça donnait l'impression que ce pays-là n'est pas stable. Olinda qui n'a pas investir dans un pays au Bino Moko, UDPS. Donc, contribuer à cette image à Zaïre à l'extérieur. Mais notre image, si elle était gâchée, c'est grâce à UDPS. Hein? Tu as besoin de mémoire, Moukoussé. Hein? Qui avait gâché la réputation et l'image du Zaïre? C'est UDPS. Mais bien, quand tu pars tracer tes linges sales dehors et tu cries combien ton frère est mauvais, Moutalibanda Salanin. Arosabino so sérieux, c'est ce qui nous est arrivé. Quand soi-disant le fils du pays, ton père, allait, Mobutu Boye, dans mon pays on tue, Makamkaka Yamabe, ton père ne bloque à l'extérieur en plus. Est-ce que là c'était des discours pour encourager confidence na kati ya batu ou ezalaki manière ya ko bangisa nango batu? Tokani. Laurent comme président, mais malheureusement, Joseph Faye, il dépense les bandits sous ba trouble. Et Joseph Kabila Boye, toujours. Tolandi, nyon son est-ce que ko pesa lo kuma mboka to ezoko foncer mboka. Ezoko foncer mboka parce que personne n'investit là où il y a du désordre. Confidence na économie tambola kapé de pair. Ce qui panique les gens ne dépensent pas. La même règle s'applique aussi aux milliardaires. Hein? Un investisseur ne veut pas investir si qu'un investissement n'est qu'à s'évaporer comme ça en l'air. Mais qui ne me dites pas que c'est MPR qui a mené la lutte à Koubeb, c'est image à Congo. Ne me dites pas que c'était la PPRD. Ne me dites pas que c'est l'AFDEL. C'est l'UDPS. Et toi, tu reviens avec le Lubombu, un hypocrite qui n'a pas honte. Oh, la diplomatie à Congo n'existait plus. Aux autres temps, ça, relation entre la RDC et les autres pays. Quelle relation tu cherches à rétablir? Hein? Oh yo, image en beaucoup tata na yo biologique a fourni 36 ans pour na koboma. Nde image no bando kendo kuluka ko restaurer, c'était ça là. En tout cas, on va voir ndoki asila soni, hein? Ndoki penza solo asila soni. Et là, on a compris, c'est les Congolais qui ne t'ont jamais bien analysé. Au moins, c'est les Congolais qui me tournent à vous équiper bien. Tu l'as dit, au moins, il y a un parti politique qui va tomber. Oui, il dépêche de parti à bannir. Sur tous les plans, vous ne nous avez pas servi. Vous servir bissoté. Vous servir bissot du sable. C'est ce qu'il dépêche à servir aux Congolais. Du sable. Vous déstabiliser. Vous bébé si majamboka. Occasionner un groupe rebelle. Parce qu'une maison qui devient fragilisée, tant que porte d'entrée en Dakubabouki, n'importe quel élément de l'extérieur est bandokota nandakuana. Tant que bino idepes bofungola qui cette porte-là à Zaïre, c'est comme ça qu'on se retrouve avec tous ces groupes rebelles maintenant aujourd'hui là. Nyon sont alliés na makambu idepes et bandaki kosala. Tozolanda. Et quand tu cherches à te détacher, Bozo pointer Moussafina Joseph Kabila, wait a minute. Ton père, quand est-ce qu'on a placé l'embargo des armes contre les Zaïre? Joseph Kabila n'était même pas à l'existence avec notre pays. Tu bien écouté qu'il existe. Tozolanda. Mais quand on avait placé cet embargo, les Alakipo, Mboka n'a pas comme fortifier, to fragiliser. Tatana yo. Le bakaba français, aye bakate que le Zaïre a 9 frontières, à 9 pays voisins, aye bakangote, que nous ne pouvons pas afford que frontières ne soient à la faible. Papa n'a compris qu'à yangote, c'est ça les conséquences. Il y a un civil corrompu. Azo sala makam naloyenge sans comprendre les conséquences à makambo azo sala. Parce que un père ne pouvait jamais mener une telle lutte parce que qu'il est danger avec fragiliser frontières et Amboka. Regardez les lots maintenant là où nous sommes. Tozolanda, frontière n'est pas est, est la compromised.
est sous occupation. Chilombulombo. Tokani. Mobutu était parti, Wingana continue à tia malheur ya Zaïre na mitu na bino IDPS. Mobutu était parti, oui. Maintenant, nous avons une grande porte qui est ouverte chez nous. Grâce à ton père. Tokani Chilombulombo. Yo moko lokolo bota moza naturellement, kadjini, tu n'as aucune idée comment fermer cette porte-là que ton père avait ouverte. Tolanda. Et puis, yebi ango, que yo na parti politique no bozali pe responsable à makila ba congolais wana. Yebi Chilombo, que tu ne sauras jamais fermer cette porte-là. Po bozana makila ya ba congolais na maboko na bino. Monsala ba aventure à pamba pamba. Yo yebi angote. Tu ne sais même pas par où commencer. Parce que ton soi-disant mentor n'avait lui aussi aucune idée comment fermer la porte là qu'il avait contribué à Kufungola. Quand il a vu Laurent devenu président, ton père savait que cette affaire c'est fini, out of control. Il ne peut pas la contenir encore. Va donner changer. Aeba kite comment refaire ses erreurs. Yo le dit à un mentor na yo. Ce qui est mon comment redresser ses erreurs. C'est à toi qu'il a appris comment redresser cette erreur-là. Yango monyo deuxième mandat noti. Ozo corriger cette erreur-là parce que na mentor na yo pe aeba ki pete comment corriger erreur na wana. Mais na kana bino zaki erreur te. Bosala ki yango na nko. Parce que boza linya ba étranger. Tata no atikalaka kolinga peuple zaïrois te. C'est pour cela que ton père et UDPS ont encouragé le tribalisme. Tilelo, UDPS est un parti tribal. Parce que Bolinga Kabazaïrois dans toute son entièreté, parce que ceux qui vous qui n'amour ya Bazaïrois congolais, vous ne pouvez jamais vouloir que pratiquer politique ya ko diviser, ya ko semer la division intercongolais. Bonga qui jamais bosalango. Vous allez par contre encourager l'unité nationale. Mais besoin que c'est le tribalisme. Tolanda, une armée fragilisée complètement, frontières compromised, Tolandi, hein, jeunesse mitou et béba, boyepe tribalisme botier. Dites-moi, UDPS, baya qui pona ko libérer mboka vers un bon futur. UDPS yaki ezongi sabiso sima et détruire mboka nabiso. Je pense que mon dernier commentaire là est vrai. Siko Chilombo, tango to critica kayo na UDPS, est-ce que quoi peut se tort? Est-ce qu'on peut te voir na mise sous positif? Est-ce que nous pouvons voir la confidence na UDPS, parce que Olingo Lingate Chilombo, tu es un candidat qui est sorti de l'UDPS. Hein? Nous avons vu tes échecs à toi aussi. Tokani, est-ce que nous pouvons avoir confidence que l'UDPS est un parti politique capable de diriger le pays vers un bon futur? Ba discours tatano azalaka kobeta, ce n'était que ça, le discours bidon. Il n'avait pas les substances, il y a comment alors qu'on remonter le Zaïre, ni économiquement, ni fortifier notre armée. Tolanda, ton père had not got a clue. Ton père n'était même pas un économiste. Ton père a zaki kausa l'aventure n'enga bando salawana. Aeba ki n'enga bakamba kamboka te. Et yo telemi liboso bato baliaka bambwa, olobi, mon père, mon mentor, il te mentor you en quoi? Ton père lui-même est égal échec. Qu'est-ce qu'on donne que c'est qu'on a? Si ton père n'avait rien, qu'est-ce qu'il t'a donné? Rien. Et ça se voit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Chilombo, tes échecs est une représentation, il y a manque, il y a planning de l'UDPS. Donc, tout ce temps, Bozala ko la lutte contre Mobutu, Bozala ko anticiper qu'un jour, Bokoka ko soit pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Mais si c'était ça le cas, alors c'était quoi l'objectif de déstabiliser le Zaïre? Parce que clairement, Bino pe Bozala ko se préparer pour Bozaki Bokonzite. Toyokani.
Et yo tang ba nommé yo, tu as perdu encore 3 ans. Au government te. Comment beaucoup ça la lutte à 36 ans? Finalement, on vous donne le pouvoir. Vous n'avez aucune idée par où commencer. Bandi from scratch, le kola muta bandeli, abandi le kola kokoma. Et vous nous dites que vous avez mené une lutte pendant 36 ans. C'était quoi la lutte? C'était quoi? N'est-ce pas que votre lutte était pour obtenir les résultats que Mobutu parte? Tolandi, hein? Et supposons Mobutu Kendaka depuis tant qu'il dépasse vos bandits balibouana na bino wana. Parce que là, Laurent était encore dans la brousse quelque part. Qui allait devenir le président de Zaïre? Tout ça en 1991, tout ça en 1989. Tant Mobutu c'est le multipartisme. Ceux qui Mobutu pas déposé complètement, qui allait maintenant conduire les Zaïre? Parce que vous n'étiez pas prêts. C'est très clair, vous n'avez jamais été prêts. Et j'ai béni le grand Dieu qu'en 2011, le farceur de ton père n'était pas devenu président. Parce que tu vois ce que toi, tu es en train de faire Chilombo. Ça allait être comme ça avec ton père. Toyokani, hein? Quand Kandeng, il ne t'avait rien appris, il ne t'a pas préparé. Parce que lui-même, il n'était pas préparé. En 2011, c'est que toi, tu es en train de faire, c'est ce que ton père allait faire. Nothing. Toyokani, bande d'aventuriers. Peuple congolais. En tout cas, bande quoi entretenir l'idée. Il y a qu'à bannir UDPS. UDPS, après tout, d'abord, ça la peut bien qu'ils ne sont pas le seul parti démocratique dans le Congo. Parce que ceux qui ont argument que il faut tous la peine à démocrate, ok, LCD, UNC Ezali, PPRD, LCD, Tolandi, MLC, Tolanda, basé Belé. Donc, qui quoi faut dire que si la nana UDPS, bango ba démocrate basé Belé. On n'a pas besoin de UDPS. Tolanda Chilombo. Kala, et ça là qu'on s'est masqué parce que c'était soit un PR, alors UDPS c'est ce qu'on a. Maintenant là, bah désordre UDPS c'est ça là. Bolonais qui multipartisme. Tous un multipartisme. Et ceux qui sont à la côté, bah dis maintenant, boza paye belé. Est-ce que tous les choses ont besoin d'UDPS? UDPS, c'est quoi ils ont représenté Nini? Hein? Quel est l'argument que UDPS peut présenter à notre faveur que UNC ne peut pas faire? Maintenant, quel est l'argument que UDPS peut présenter Oyo LCD ne peut pas faire? Tout ça, on a besoin de binota? Peuple congolais, parti politique on a UDPS, un parti politique improductif, inutile, nuisible. Tolandi, il faut bannir Yango. Oui, oui. Ceux qui Tolingi Congo on est réellement libérés. On doit bannir UDPS. Il faut que vous puissiez détacher ces liens là-bas. Lien mounene, il faut que les alliés entre vous et UDPS. Il faut que les liens wana. Baza batomite ma mabe. Bolo bakanabiso on reconnaît un arbre par ses fruits. Boete? Bomoni ba fruit na bangoti. Tango bazibo constile lo. Bomoni bango. Sikoi. Relation ngona bino na UDPS pour kangamela kes. Excuse me, UDPS zo sala la bino nini. Boza personne a besoin UDPS ta? Si vous avez besoin ya parti moko za la ka opposant ka po bosa la ka ba discours. Na si bino ke basé belé boko ko pona. Mais pour abolir le plus mauvais UDPS oyo. Faut pour abolir ango. MPR to quoi ko reinstate MPR ko kufate. Ça bon matokita. De toute façon, si vous croyez dans la démocratie, MPR doit retourner parce qu'il faut tous la check and balance. Mbo que cause la kaka complètement gauche il faut équilibrer en peu droite il faut ça. Teokani, voilà. Netting mamumulu ba boyebi kaza côté il y a MPR. Tu l'as dit hein? Ça c'est comme ça. Nalandaka papa moko azokoloba Mobutu était main gauche parce que Mobutu était panafricain, Azaka Kolande idéologie à Lumumba. Je peux dire yes and no. Être main droite ne veut pas dire que nous rejetons une idée qui a l'intérêt commun pour la nation ou pour le continent d'Afrique. Si on peut être MPR et être nationaliste, on peut être MPR et accepter la notion d'une Afrique indépendante de toute dette économique venant des banques mondiales et tout ça là. So, les deux peuvent être vrais. Tozolanda. Donc,
soki ke na ngambu ya main gauche mutu moko aza na vision nationale pour intérêt mboka, pourquoi pas biso pe to s'attirer na idéologie wana, parce que c'est ça aussi ce que nous voulons. Tolandi, un PR de soi-même n'est pas en train de lutter contre l'unité nationale, contre le nationalisme, Nani Azaïr, non plus contre l'Afrique. D'ailleurs, vous avez vu Mobutu défendre les Sud-Africains noirs. Tozolanda, voilà. So, je pense qu'on réfléchir d'une manière polarised, que ce qui Mobutu était inspiré par Lumumba, alors Mobutu était réellement main gauche. Non, 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 non. Main gauche, main droite, je parle dans cette illusion là, parti politique, tendance, le style politique. Mais, le style de gouverner, biso ba démocrate, nous croyons dans le capitalisme. Ça, c'est tout le monde a l'économie à travers le capitalisme. Tandis que main gauche a approché l'économie dans l'angle du socialisme, socialiste. Et place on kutanate. Tolanda. Maintenant, c'est un exemple, Moussousounet, sujet par avortement. Vous savez que naturellement, les gens de main gauche basent pour avortement, n'est-ce pas? Main droite, overall, toi contre. However, il y a les gens de main droite qui sont au centre concernant ce sujet. Tolanda. Basé extrême droite. Il y a aussi les gens côté gauche ou basé peu au milieu, basé extrême gauche. Par exemple, sur ce sujet-là, je suis au centre. Je crois qu'une femme est libre de choisir avec son corps, hein? Parce que quand je regarde, par exemple, supposons qu'un viol, qu'une femme devenait enceinte, je ne suis pas prête de dire que tu as imposé, il y a mazemi 9 mois. Non. Si elle veut, après tout, c'est Dieu qui juge peut-être ce que mon kasala qui m'a bé. Mais ngana moni ce que tout monde a sala qui m'a bé mutu pensa sala m'a bé zana mutu a violé qui wana. Tolanda parce que bambal musu bazaka na bonction asisi ko violer batu. Moi na bota mi un jour azi onction aya luka kotala mwana na yewa. On dirait zana mutu moko abota ki malamu. Abota libiso na peu futur violeur et puis azonga kwa kotala ka mwana ngo. Pour pas que les mili mona na mabé. Pour moi na lobby que de contient idéologie. Tolanda. C'est que moi c'est une cause de la boine ba mindondo wana. Et moi, je me dis, je ne peux pas parler, condamner cette femme-là parce que, oh, il y a zo kanamte mangam na zo kangote. Tokani, hein? Maintenant, là où moi je suis contre la bande nationale au bas, que ça ne prend pas une femme 6 mois de grossesse pour décider qu'elle veut un avortement. Parce que, Zema 6 mois, moutou déjà a formé. Fœtus à zawana. Et je suis contre. Parce que la notion que beaucoup de bomasiko fœtus, ça, c'est là où moi aussi je trace ma ligne. So vous voyez que Naza au centre, Naza extrême droite, que je ne veux rien entendre avec l'avortement. Oh, que embryo azamutu, Naza extrême monate parce qu'il y a des circonstances de stipulation qui apportent ce sujet, il faut l'approcher avec sagesse. Et je demeure au milieu avec. Tokani. So être Republican ne veut pas dire que je suis contre tout ce que. Non. Tolanda. And Sondero Nazoba que son Mobutu naturellement a son style de gouverner avec des principes républicains, mais Mobutu bel et bien, il aimait sa nation et il aimait son continent. Tu l'as dit, hein? Mais ça ne lui met pas Moutu à main droite, ça lui rendait tout simplement un Africain illuminé. C'est ce que ça veut dire. Tu l'as dit, non? Voilà. So, parce qu'il y a des démocrates aussi qui sont des conservateurs. Ce que tu n'as pas, pourquoi on a main gauche à collecter quelques points, ou il y a des pété na Republicans, mais côté boyer, il est d'accord avec eux. Tout extrême n'est pas bon. Tu l'as dit, hein? Sondelo kwa nana ngeki na lobangwana. So ceci dit, boyebi ke mboka neza na besoin tozong c'est le principe républicain. Le Zaïre doit être restauré na ki république na yango. Tokani, hein? Voilà. Photocopie sa structure na mboka. Tokani, boko ebisanga ite kozali dictatorship, bozu libertinage. Mboka ngo botonga kiango? Te, soki style, le principe républicain bolobi est un dictateur. OK? Bolanda ki principe na bino kasaba human rights. Wuta 1997 tilelo.
bokenango wapi parce que c'est leur principe même bino wapi na esprit na bino kaka ba libertinage wana éducation bana na bino yeko za la compromis boite pour ceux qui musiciens zemba ne ba sanité botike beta liberté d'expression mais ce que banani peut bazo kaka ba maloba ne za bana mikete aujourd'hui les 10 minutes vous ont créé qui ceux qui peut les fioti les kadogo les bashina les ceux qui peut na bible ko ni ndebilo ko ba yeli bino wana sous prétexte liberté d'expression o ba 10 minutes ba défendaka tokani so ça n'a rien à voir avec démocratie en soi-même tokani parce que boyoka mobutu azalaka pe kotika muto s'exprime bimisi malobo eza na mutema na yo tolanda nous tous je pense que nous apprécions démocratie tokani mais bon confondaka démocratie avec parti politique démocrate te. Les mots ezo kanana kati kuna lokola ba démocrate mais ba se camoufler surtout abino Zaïre wana dos 10 minutes wana ba sakana limité ba batama sous prétexte de démocratie mais un pays croit la démocratie tokani so bo konfonda kayango tatanga ipe je crois na libre expression mais structurée tokani yoko yako banda ko betela batu ben sanité na ba boîte 24 heures sur 7 parce que toi tu veux ton expression c'est libre d'expression. Nous avons l'éducation des enfants aussi à ko veiller na yango. Toyokani parce que bango ba musicien na oya bango bana bakenda ka université bokebite à l'extérieur du pays bien protégé. Bana na binonde babandoza à l'exposé na babiloko na bazoko yoka. Tolanda, ça ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est libertinage. Ça, c'est du désordre. Avec une mauvaise intention derrière de gâcher notre société. Toyokani. Voilà. So, principe républicain, est ça très nécessaire. Potozong, ça, structure, namboka. Mboke tambolaka na ordre. Non pas dans le désordre. Toyokani. Nous devons kozongi ça la notion y importance ya classe na mitu ya bana. Bana el photozongi sa bango bolingo ya mboka na bango. Tolandi ko impliquer nationalisme na kati ya mitu ya bana comme l'a fait notre feu papa maréchal Mobutu Sese Seko. Atiaki na kati ya Zaïrois l'amour de son pays d'abord. On était Zaïrois d'abord. Toyokani ndeli kambu yango yo toko restaurer toko zongisa ulie bana na biso ba néglige kamboka na bango bana bazala décourager bana bazala bolingo mboke longwa bango il faut tozongisa la bango fierté ya drapeau mboka ya identité nationale na bango comme ça moi nazala conscientiser que lobby j'ai aussi un rôle à jouer à contribuer vers le développement de mon pays. Fotozong sa mentalité na mitu ya bana. Nous allons le faire par kozong sa une bonne éducation en place. Discipline. Koleksa bana nzela ko tambola na kate discipline. Ba désordre ya ba dimenratso yo. Tolandi boy connaître ango presque 30 ans, même plus. Vous voyez, tout ça depuis 1989, n'est-ce pas? Et même bino wapi. Parce que badi manwat ba causer bino bo sacrifier toute une génération. Mais bano nyonso ba botamaki pendant même règne Kabila. Ça c'est une génération qui a été sacrifiée. Tozana vie des générations mbenenge tozalakao. Nous avons toute une génération que nous avons perdue. Tokani, parce qu'on ne redresse pas Mouta 35 ans. Tolanda, on a une photo réaliste avec la réalité en face de nous. Tokani, Outa multipartisme en 1989, tu l'es là. Bana wana babota mitango ba dimenratso bazui mboka, ba influencer mboka. Bana wana tu l'es là bakoza na bashnin. Zana totia parce qu'il fait très tôt monter pour raisonner mathématique. Totia tani, totia ka sata 1997 Tolongola 2025, 28 ans.
presque tolanda mwana na tika ka partir ya 1900 comment on dit 97 tokania sikoyo bomoni teke tosali perte ezoki tozongi lisusu nsima tolanda donc toza na donc tokomi na vide ya génération parce que bana wana leur fondation n'a pas été bonne baperda bavaleur républicaine na kati na bango lobi mutu a 50 azo aokende na konuna n'est-ce pas siko bana oyo baza sandwiched hein? Donc génération esalami entre la faiblesse de Mobutu jusqu'à présent cette génération là bazana na makasi na nzoto. Or leur mental a été reprogrammé en bêtise par le Human Rights. Tolandi, hein? Donc cela veut dire que dans 10 ans ici, là, dans 20, tout ça est égal en même temps, dans 30 ans devant nous, tant que babiso nyonso to repousse un peu makasi, bato bakozana na makasi na nzoto po bakoko kamba mboka wana leur fondation n'est pas bonne. Tolanda, tozana musala makasi ya kosala. Nde nazolo bake le plus tôt tokoko se débarrasser na chilombulombu et ko bannir UDPS, le plus tôt tokoki koluka to sauver ce qu'on peut encore sauver. Tozela tebo benda makolote parce que le plus bano bazoko la bango pe bakobota n'est-ce pas? Muto à 35 ans, il y a une forte probabilité qu'il n'y ait pas boti. Toyokani, okebite mwana ne à cause de la paix déjà na ba 5 6 7 ans. Tozolanda, maintenant soki ye moko pe mutu badi menwati ba bebisa. Eloko nini azoko impliquer pe na mwana wana. Eloko malonga te. Mais c'est mieux de sauver un enfant de 5 ans qu'un tante chikunda maintenant de 45 50 ans. Toyokani hein, nde nazolo bake bo sala noki to reprendre notre pays et to meka ko sauver nanu bano yo que nous pouvons encore ko espérer ko sauver. So ki bokond le plus tozo umela na buzoba oyo. Bana wana pe bazokola. Le plus ça deviendra difficile to redresser leur mentalité. To koma sko na vide ya solo ya 2 générations mobimba. Tokani hein, ceux qui bo bendi suka makolo 10 ans sur le bosso na bino, tokozana 2 générations to salisko perte. Tokani siko 2 générations égale combien? Totalement 50 ans. Donc bosso sko 50 ans est égal le vide au biso tozu na mboka. Tolandi hein, ko rattraper les 50 ans les amasola le lobite parce que la vie continue n'est-ce pas, ko tele mapete parce que biso tozu retard. Tokani donc arrêtez l'hémorragie awezana nuboye. Tolanda ndebo mona tele melaka mutu na bino ana na parti politique wana. Bino pe bazairwa bolinga mboka na bino. Bozo conscience botala kaka ndenge na tali sibino ke wazali kambia blague te bandeko na ngai. Nous parcourons un danger que lobi bachilombulombo bakozala te et tokozala kaka mesure ya ko sauver penza mboka na te po bato bakotele mababunda mitu eza ko beba. Toyokani donc tozana beaucoup tozana 1000 raisons pourquoi il faut to reprendre mboka na biso. Tolandi hein? Ok bandeko nanga pona lelo na sukisi wana ezalaki ngamba muluba. I love you all. Bye bye.